Oh mama ye, mama na lobe, mama ye, lele mabondela, tolo na se, mutupe na moi, olemba te mama, lele mabondela, isika nyonso zali. Voilà, Gallo Promis Gal Neftali, la casquette de la presse congolaise. On dirait que des tôles, 100% Jésus Balobi. Aujourd'hui, nous sommes à la découverte d'une cité. Voilà, allez-y vite comprendre, vous comprenez que vous avez une découverte. Moni Binomoko, Nzela Ndenge Zali, tout éviter. Et le mot Gaël Alobarakeno, Soki Ole Otondite, Kolotate, comme président de la République démocratique du Congo, parce que Okobe Lamutu. Ma place à Boye n'a évité deux ans à Kinshasa. Et ça à Kinshasa, et ça commune à Mongafula, quartier Chikapade. Donc c'est pour vous faire voir que non, qui n'est pas mon néné. Vous avez place au Nyoso, non est tout dinonté. Mais ce que vous voyez pas cadastre, vous voyez ce que non côté si bateka. Donc c'est pour dire quoi? Kinshasa c'est mon néné. Tant que vous avez la Kinshasa, vous avez la ko diriger Mboka, vous avez ko faire la ba ville, ba centre-ville, ba souki na pompage wana mais koto na ba comité. Déjà, vous allez voir les images pour entrer et arriver ici déjà c'est difficile donc rien qu'avec des motos, ndé okoma koto sans moto m'a plein. Sans moto m'a plein. Nasir beaucoup monde na ba image ndenge nini penanzela ezaleli. Ndenge nini nzela bena ezaleli na ebité bino bato bozali banda bosola na ba konzamboka, ba konzamboka bata la population oyo eza parti oyo. Bazo souffrir d'abord la circulation, le transport, ni comme la koto. Donc ça nous demande, il faut que batsa la makada moko comme un petit koto. Donc pour arriver ici, il faut au moins prendre des motos na sur beaucoup moins dans l'image. Ninga le bezate, nga Gallo Promis na toujours na comprendra toujours ba émission na image. Donc le lot peut excusez nga 100% analyse mais ils ont découverte ça une analyse. Donc tu découvres cité moko mais tu ling surtout c'est l'analyse. Donc je salue Moutana sur ma caméra bon fiston assis à la A12 yem ta sunga na image na pesi mbote na maman Anne Kalamba les garder du temps pour le savoir bien contrôler maman Anne tango penga kinga na mona kapel na yo nazalaki en pleine émission mona ya bezalaki te na ndeko bino bozumo na bota la Kinshasa Gayara a eza village te eza pena Kinshasa la capitale République démocratique du Congo Kinshasa autant bo érosion ce qu'on a mis tout dans la question ce qu'on pour lobby batu batonga banda ku koto bakosala nini yango monaka ba place msusu ba parti msusu mamonga fula o ba ndako kwekesa ke érosion ezaka dû à ça parce que bon mona ndenge bandi boye male moma batu bakomotonga banda kuti o mona mtatongi ndako na kuneti mona mutakoya tonga ndako ndeti place so surtout mbule betande ba mabele buka na bon mona kana esaka érosion c'est-à-dire eza ba place moko o l'état faut sa mesure nango a intercaler batu kotonga te. Parce que bibi ba l'état msupe baza koto yo bali kosomba basomba te kapé te. Donc je suis très heureux ya ko faire voir bino ko laksa bino Kinshasa la capitale ndenge za monene Kinshasa suki ate toza kuna surtout ke kuna justement ça la plus loin kuna eza lutendele ba bengaka lutendele kuna toza tusuka na kati ya ville de Kinshasa. Donc capitale a Nzambe Congo mabela ba koko talam Kinshasa monene. Parce que au nom de Kinshasa, bon so dobito parce que Congo yango moko Congo eza ndenge nini kandi bomona na carte d'Afrique na carte géographique ndenge laksaka ke na Congo eza munene mai mo eza na siwana laksa ba ndeko bomona rivière ndebe na ba basukura na bango rivière mo eza na mais c'est difficile ko uta siko na mai na C pour maintenant ngo likolo kuna c'est difficile vraiment na habiter pour supporter ngaka na découverte fiston ma yebela image pour na boye koma o nga na sacrifier yo biso ana to na se to lexara batute buta la ndenge mondeko mo zo matana mai na bidon bo mo ta la place à outil na mai siko po yo koma koto nini Nzambe tala moi na qui en plus c'est pour dire que non, la population koto baza un peu na difficulté. Nzambe Kinshasa vraiment za Gayar. Bidombo moni mo place mo na outi na mai. Parce que azo matana ngo likolo kuna. C'est vraiment passe. Nzambe. To kosuka ndenge nini? To faire découvrir mboka ndenge ezalaka. Masa na bidono okomatana ngo likolo kuna. Wana konzwa. Na si je pena na bien pardon mbote na omi kilo mbote kumbono nani eli oza ajini
12 ans. Il est 12 ans, bido 25 litres, on a 6 kuna, tu m'as dit chaque jour. Vous allez chaque jour. T. Jour par jour. Pourquoi on a fait le gamin, c'est le gamin, mais ça. Exact. Kuna moto na pompe to na libulu to na nsoki nani. Na source. Na source ya yango melaka. Siku ukuru banya bakonza mboka bino batu boya koto ko banya bakonza mboka. Na ebite. Ko eza koto. Ezali mais non te kote na banda. Na kote banda to bacha ah oui bacha ba éclairage public hein. Bo classe bo na classe. Wapi? Ngatanga na nguda ba. Nanda kuna nguda ba place à distance. T. Ah, pour ma prince, il faut que je combien de motos. Mais balé. Papa Zali. Asal. Maman pas Zali. Si pour bima ati combien de motos, faut ça combien, n'ambon combien. Ouais, ah. Moto, faut combien. T na faut de l'autre. Tu n'as vu moto, pour bima la prince, moto faut combien. Ah, 2000. Et voilà. Donc massa matin na yo. Na yebi ko na kilo vraiment bino mo botala place moi na auto to kamai sko azomata na ngoli kolo fisto na ngeli pema masiala de moi a de pema pona kita na sai bongo sko ko kita pema bongo komata nyoso tuzaka na kata Kinshasa mais bien que pour réseau ezali réseau de communication ezali donc pasteur Jean-Claude Kalambai okobenga na minute o yambanga pour réseau ezali Maman Deborah balobi okobenga pe kana minute o pesa nga programme mariage le 22 août donc bozwanga réseau ezali Kende. Voilà, comprenez que c'est un peu essoufflé. Je suis un peu essoufflé. Kokita, Komantana, Sirbuti, Komona, ville en Nengezali, cité, quartier, quartier Chikapa 1. Baba Izaki Chikapa 1, Baba Chikapa 2. La commune à Mongafoula précisément dans la Kinshasa. Donc c'est pour vous faire voir que Kinshasa est tellement monnaie. Je vous laisse les images entre les mains de Fiston Martial à 12. Yim Torola, c'est bien, Zélandais, Ezali, Tito Koubimana Prince. Botala. Combien de population à côté de souffrir dans la circulation. Fiston A12, merci.
mama ye mama nalobi mama ye telema bondela tolo na se mutu mpe na moi olemba te mama telema bondela bisika nyonso ozali